ezalaka vraiment ebele ya kozela kolanda magazine mbonda ekolo po yango ezali charge ya magazine surtout na kati ya République démocratique du Congo et surtout que awa bosa vraiment ba information ya solo pe à temps réel yango na pesi mbote na Kinshasa mbote na Brazzaville mbote na diaspora obozali partout dans mokili po pesa confiance pe fidélité ya kolanda biso. To fongoli édition na biso ya mokolo pour le sabino que processus électoral netika ka mandimi na opposition mais ba condition o baza ko luka netika ka baza ko luka glissement et salema. Mwana Congo toza koyeba te nini opposition eza ko luka po bayebana déjà na ba manœuvre na bango na ba dossier oyo etali processus électoral bandimi ba élection ezala mais avant tout respect masolo yango selon bango ndenge balingi mais kokamwa eza kaka na même moment bandimi processus électoral pe kaka na même moment baza kopesa ba condition avant ba kota na masolo yango na nyonso toyeba ke eza de démocratie droit oyo eza garanti na constitution mais kotia molili et pas la population wana ezali lisusu démocratie te boyeba ke ba condition misusu oyo baza kosenga eza komonela ke ekosalema te par rapport ya temps oyo esikali avant ba élection esalema na décembre prochain bloc ya Lubumbashi donc Moïse Katumbi Chapwe Delis esanga pe mataponyo balingi audit ya fichier électoral na ba expert ya libanda kobandela bureau ya seni ya cour constitutionnel pe révision ya loi électorale na ba condition oyo kotala peta oyo etikali est-ce que ba opposant balingi glissement est-ce que date ya le 20 décembre est vraiment réaliste pour na ba organisation ba élection yango nde makambo me ya motuya makambo eza kotambola nango kaka ndenge seni abandaki déjà jeune kitoko koboya processus électoral oyo pe kokalisa ke soki bosolo na kadimande nde na suka lango bokoza satisfaction eza lango perçu inutile ya temps alors que train eza déjà ko avancé biso tokosenga kala ba opposant bosa la même idéologie boluka de manière que ben élection esaleme vraiment na délai constitutionnel kaka ndenge ba congolais bazosela ba voter yango. Après échange na Denis Kadima ozali président ya Seni mwana mboka Adolphe Muzito azala ba doute que ba élection ezala na délai constitutionnel. Ce partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis politiques. Mona Congo, boyeba ke Congolais nyoso asa déterminé ya koleka na ba urne na décembre 2023 po yangonde eza posa na biso nyoso pona kopona batu ya sika oyo basekeli kokamba République démocratique du Congo. Toyebi ke seni na ngambo na ye asa déjà kobongama po nyoso esalema avec impact ya pe idéologie. Kutu abandaki déjà koyamba ba opposant nenge kaka apesaki promesse na ye mikolo o eleki. Mais ekoma na tu ya Adolphe Muzito amame mwana Congo boyebake discours na ye après entretien na ye na ndeko Kadima Muzito andimite ke ba élection ekozala na délai constitutionnel. Selon ye batuni Kadima soki d'ici faire ba processus à cause de la mesure il y a mobiliser 500 millions de dollars américains pour Masolwana et les Kitoko. Mais à mon yango Kitoko te la réponse ya Kadima oyo alobi ke azana contact na gouvernement pe mikoleza koya bakozwa 100 millions de dollars pour esunga avancement ya processus. Mais selon Adolphe Muzito en limite ekokokisama po mongo wana kotala na ba problème sécuritaire en limite que seni à cause de la servi normalement. Mais na o etali fichier boyeba ke leader ya nouvelle élan alobi ke eza incomplet. Na yango alobi ke yena parti na ye bakokeli na ba élection te sans ba territoire lokola Masisi, Ruchuru, Pekwamut, Bisika Oba enrôlement et Salamakite. Mais Yambingi, Basengi pe na église catholique asunga bangopo, jamais bakojiko kede na ba élection na mboka oyo ezako kabona ndambu ndambu. En titre de rappel, boye ke président Seni Denis Kadima, aza toujours comme ba échange avec ba leader politique. Akutana ki déjà na Matata Ponyo, Martin Fayulu pe Delis Sanga pe na représentant Moïse Katumbi Chapwe. Bisom Bonda Ekolo, Tokosenga kaka, Masolo o eleka kitoko po de 2023 pe ekomi pene. Nangambu na ye Augustin Matita Ponyo aza satisfait ndenge bango 4 opposants bakutana kina mwana mboka Denis Kadima pe basololi mingi mingi na likambo o etali processus électoral. Mwana Congo, boye bake depuis ba opposant bakutala kina président Seni Denis Kadima, mutula ngambo na ye akomi kobesa mbonda. Pona Augustin Matita Ponyo alobi ke ezalaki raconte moko malamu pe ebetisaki mbonda moko kitoko po
président ya seni azalaki ouvert peu positif surtout attentif na dialogue wana andimaki réclamation na bango kati po bazako insister sur réalisation audit ya fichier électoral et surtout que balingi audit yango esalema na organisation topé na cabinet indépendant oyo eyebali na mokili ya malamu mpona eza ke président ya seni Denis Kadima andimi ko exposé revendication na bango na plénière ya seni biso likambo oyo toza kotalela pe toza kozimele tolingi ke nyonso eleka kitoko po seni a organisé ba élection ba délai constitutionnel yango tobetisi kambonda yo mutu oligi okoma journaliste professionnel oye bandeli basaka ba montage vidéo pe oye bandeli basimaka caméra kima na lombango na centre de formation média indépendant pour kuna formation ezo pesa ba professionnel ya média pe na ba condition moya kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Problème nini ya makasi oyo eza koleka entre seni pe na ministère intérieur sécurité et affaires coutumières. Ndeko ya Congo boyeba ke tellement baza trop critiqué malgré ba assurance oyo bapesi na ba différentes parties prenantes ya processus électoral oyo eza en cours la République démocratique du Congo. Seni azaka kosala nyonso pour avoir confiance et ma partie prenante. Yango na communiqué de presse oyo et salamaki dimanche 2 juillet. Seni azako rappeler que avant tout aza indépendante conformément à l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo, puis article 7 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI telle qu'elle modifiée peut compléter en ce jour. CENI a fait précision que Azako collaborer dans l'institution République, mais a condamné jamais à côté de la gestion de l'opération électorale. CENI a fait ici présence de l'agent et ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, dans le bureau de réception, pays de traitement de la candidature, BRTC dans Mokoussé. Peut rappeler le prétendant candidat de la députation nationale que période de dépôt de la candidature, et du 26 juin au 15 juillet, peu prolongation, boye bakutu et kozala nangote. Donc, ngonga oyo, mwana bendana luka o déposé dossier na yo poso ki o kansake, bakosa prolongation, wana kutu, mawa troyango biso, tobetisi kambonda. Député Singi Pululu aza déterminé na loi Tchanipe, akebisi mutu nyonso oyo aza de père et de mère te ameka kopesa candidature de la présidence sinote, yemoko akolandele tina suka. Ndeko ya Congo boyeba ke des pères et des mères topelwa chani ezaka kala masolo ndenge kaka ndeko honorable Elia Funa mwana mboka Singi Pululu aza ko marteler pona ye aza décidé ya ko saisir même coup constitutionnel soki kaka oyo aza des pères et des mères te atie mutu comme candidat à la présidence ya mboka oyo apesi ba éclaircissement ya koloba ke loi wana soki ezalaki traité te na session ya mars eza suite ba matière misusu oyo ezalaki pe esikali kaka kati ya matière donc soki basilisi kotraité yango wana nde masolo ya loi chani ekozwa je pona ye peut-être na mois d'octobre topé septembre boyeba ke loi wana kaka bakotraité yango po yango nde ezala masolo kitoko oyo ekopermettre ke na niveau ya magistrature suprême eza vraiment mutu oyo aza des pères et des mères congolais ya koyeba eza ke loi wana pona ye eza lango te ke bakani mutu donc soki aux Africains congolais te mais ok ko déposer candidature comme président de la République wana yeba ke eza lokola provocation et pas ba congolais selon moi na mboka Singi Pululu o azali député national alobi ke ye akosala tout pour ozala invalidé na CNP na cour constitutionnel na titre de rappel boyeba ke proposition ya loi wana eza initié na ex-candidat président de la République mwana mboka Noël Tchanipe ekumamaki na parlement et pas ya mwana mboka Singi Pululu ememi ba polémique ya trop depuis un temps po
candidat lokola Moïse Katumbi Chapwe aza komona ke yende aza ciblé po eza koluka kokweyisa ye to pe kotiela ye mutambu po azala écarté na course ya magistrature suprême yango biso tobetika mbonda po tolingi masolo oyo eleka kitoko po bakongole pe basepela na oyo etali sécurité boyeba ke plus de 10 personnes mokoka bakufaki na combat entre M23 na bamiliciens locaux na Nord Kivu. Ndeko ya Congo, boyeba ke na masolo oyo etali insécurité na partie Est ya République démocratique du Congo, une dizaine de personnes pe na ba blessé et selemaki na accrochage moko mokolo ya dimanche kuna na Est ya République démocratique du Congo entre ba rebelle ya M23 na ba miliciens locaux kaka kuna na Nord Kivu. Information oyo tozaki yango epe bakofwa na biso ya Radio Okapi. Affrontement yango et selemaki na village Nturo na territoire ya Masisi. Selon société civile, Bitumba Makasi, entre les groupes armés 1-23, bilan est vraiment difficile à déterminer. Quand on a confronté la mission Radio Okapi, boyeba ke balobi ke source musu information na Rutshuru, baza ko dénoncer dimanche passage à plus de 100 soldats M23 na RDF, donc il y a des soldats rwandais na localité à Kinihira, Pene ya Jomba, kaka la partie Est ya RDC. Troupe wana bautaki formation la centre de formation ba rebelle na Tchanzu avant bazala déployer pour la renforcer baninga na bango o bazala ba fond partout bisika o bituma ezako salema. Awa tokoseka kala bakoza mboka bon misibe ba effort peu bon pesa FRDC makokipo denge kaka mokoza mboka auti ko sepela na monte moko ya kitoko o FRDC akomi nango esalake ba résolution ya kitoko eza sur le terrain congolais partout azali azwa kimia pe asepela yango. Phénomène kidnapping, topé enlèvement économique, ça m'a trop à la ville pour faire ça. Mais la police a déterminé à concilier ce phénomène. Et comme il ça la passe, naba congolais, mikolo, to évité. Autant mon makolo, okuta la bakuluna, tope okuta la ba ujana, bakosala yokaka mabe. Et bongo, kokota la taxi cash. Topé le badé c'est cet autobengaka esprit de mort yeba ke ba danger et ko makasi surtout mingi na kidnapping autobengaka mingi la français enlèvement mikolo oyo et comme le ko la religion po enlèvement et comme ko salema la façon moko impossible mais félicitations na professionnalisme et la police c'est pas azad déterminé ya koluka kosili sa phénomène oyo bino moko botala ndenge nini mosala kitoko oyo la police akangi ekiri ya batu oyo baza ko enlevaka batu awa la ville provinciale Kinshasa osani yo na yo soda Yaboye, tokosenga kaka la population, bozala maele boye bake batu o bazosala makamba boye. Tozali kovanda, kolia, komela, na bango zinga esengeli, ko collaborer kitoko na la police, soki omoni moko azali misala mabe, depa, pesa information pour permettre à la police à tchaye maboko de manière que kimia, et kota na mboka Félix Tshisekedi. Yango biso, tobetisika mbonda. Keba, okoyibisa mbongo na yo, okocha maboko na mutu, et pas ba reporter ya lukuta, oba koma ebele à la ville province à Kinshasa. Pesa confiance na mbonda école agence pokuna, ba reporter et salema avec impact na idéologie na ba condition moko, ya kitoko pe okosepela. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage
modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Vital Kamerhe, ministre de l'économie, est-ce que aux hommes on attendait les Congolais, tout le monde qui n'a pas les langues, ils ont le marché. De là qu'on n'en parlons pas, c'est comme si aux la pongi. La mukako papa. Likambo ya dollar na ville province ya Kinshasa, ndeko ya Congo, toyebite, topé sango soki komboni nipo, et comment nango komata chaque année. Na 2016, toyebaka dollar ezara na 16 000. To comme en 2017, et comme en 17 000. 2019, 2020, puis 2023, et comme en 23 000 fois. Donc, que chaque année, dollar est comme un kobo qui s'amoina l'icolo yango yango. Et comme il copie ça va congolais, pas si peu. Attends, moi, qu'on s'en va achat. Dans ma zéba qui n'a qu'à exalité. Et comme cher, dans des moments impossible. Gouvernement ba warrior ça to éviter ce qui bozali wa pipo oyo congolais azokomona lelo oyo netika ka a commis étranger na mboka na epo netika ka secteur na ministère économie ekufa nango kala yango biso magazine bonda ekolo dépendé par le marché boyo kanenge population babetsaki mbonda eza komata moya kosala wenze ezate okobimana mo 5000 moya osomba biloko ezate bana bazotonda te toyebi te tosuka wapi bokipe biso na makambo kolia eza faute o bato bazotekela biso te eza faute biloko dollar chaque jour ezomata bazosomba biloko cher moya pe batekela biso moins cher ezate bosunga biso soki te tozobubuka bandako na bana na bamama na batata toyebaki tosomba biso ke na $100 bapeso 4 carton bazongiso day 1 lelo carton biso ekomi na $100 bana babika ndeni tovive ndeni yango nde moto ebikisaka bana wende eza te ozotaka bana bakolia nini ekola 1500 okosoma ngo ndenge nini masangu kutu koloba te kantina masangu 7000 okoloba te saki ya mbino emati 800 000 moya kosoma ngo eza te tokomotangisaka bikolo otie ndamdambo oteka moyen de vivre franc congolais kutu esi la ngala po mwana mpuo alela mutoko kelema wa azalaka te yango tosengi na gouvernement ba warriors bosala mo eloko po vi o ba congolais ba mener lelo oyo et comme ya passe ya koleka na likambo o etali dollar po chaque année dollar et comment komataka ndenge elingi c'est comme si kutu gouvernement ba warriors bozalaka te bola mukako bozape yango sobi moyen te bo démissionnaire po congolais alembi yango biso tobetika mbonda amesana na ye koyiba kosilisa bakroa oyo tokenda kotikala basimetiere tokundaka baninga maturo oyo akwei na file ya mapinga ya mboka tolanda elema oyo tango biso magazine bonda ekolo tolobaka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ya koyibaka to mpe ya kosalaka mabe mais il faut koyeba ke article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien oyo kopermettre ke ata ozokotekisa eloko na yo tozali kosala mosala moko boye ose retrouve mais bandeko oyo bozali komona ya bango article 15 ezali kokendaka na basimetiere mpona koyibaka bakroi soki bato baye kokunda bandeko na bango lelo oyo bana ya muru ya balelaki bango cousin awa na cimetière ya Siforko po bayibaka 99 jours mais 7e jour ezaki nde ya nzambe tala ndenge bakangi bango inde ti epai ya major Peled a la police ya loi sa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa eleka ndelo bino moko boyoka tango kamera ya bonda ekole ekitaki ndenge nini babetisaki mbonda na loi mais baza bamiyibi bakwa musukutu eyete etikali soki 6 sacs 6 sacs etikali kuna na bila ya posa bashie 6 sacs wana etikali moya to ya nango na moto bizi ezalaki to to yaki na waka mo sanction mais 6 sacs so yawa yotonda yonso plus de 1000 croix ko bajoyo bango bazwa to mona na bato batekelaka bango tozwa pe bango bele to bakangi miyibi na Siforko baye na bango awo neti oyo
Et ça, il n'y a pas même un mois, depuis la Kundinde, au mois de Mouké, parce qu'il y a un belé. Pour la Mawate, peuple congolais, attends des grandes alas. Aux autres mailles, tout est comme mailles, ceux qui portaient, n'a pas quoi boyer. Yaboye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele kokunda mukola koluka kokele kobokisa cimetière ba référence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka ba croix pe kokela kotekaka yango mingi esika bato oyo basaka bazunga liminjumbu yaboye esali mabe makasi ata babokilo na bango kutu babaye bango na motema moko yango biso awa tobetisika mbunda soki ozala vraiment un vrai leader oyebi ke bayebi yo pe ozala makambo ya solo pe vision ezala kitoko lekali bosa caméra mbunda ekolo o expliquer ba congolais ba comprendre yo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religieux, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. La police ya mokali oza boulevard Lumumba musala kitoko e tokanga ekiria bakuluna. Likambo oyo etali insécurité na ville province ya Kinshasa. Magazine Bonda Ekolo ezalaka toujours proche ya koloda likamo oyo de manière que yakola kisala bakonzi ndenge nini la police azali kosala mosala na kitoko. Awa bana bibali oyo bozali komona tala bilongi na bango etoboka madusu bilongi mabe bana bibali oyo komona kaka ndenge bilongi na bango ezali pe ndenge mitema na bango ezali bango banani bango de ekiri ya mwana mobali oyo bozomona vampire. Babeka kaye vampire po azali suka na moyibi ye aibaka pe akimaka kobata na kati ya maya mokaliso akomi kuna akomaka na mbisi yango la police oyo intervention ya maya mokali oyo ezali kokambama na komanda Mathieu Musinga Mambu etiaki ye maboko na ekiri na ye pona kolakisa ke la force reste à la loi bino boyoka ndenge nini babetisaki mbonda omoni bato oyo bazopesa biso pasi pe bazomonisa population pasi ya rutu mukali eke biso zali awa ngana zali awa tinga awa na poste d'intervention po mukali na kosilisa ba civique oyo na tuti tolote me na moyen technique ya travail nanga na kozwa bango ba oyo na otozwa bango awa na 20h baosala bamabe awa na rutu mukali kobotola bamama ya bato ya plante na mutu kokata bango machete kobotola basaki
kobotola mbongo batelefone kutu koloba te na tozala ana biro mpona ke na ndako nalongola te ndeko mba mokonzi na ngai colonel na ngai odiko abengi nga alobi koma wana na niveau ya nini ya sode mouton kanga bainsivique oyo bazosala mabe place wana place oyo toza tokomi na quartier moko babenga ngambo kuna armé kote ozaire tellement mokonzi ya zaire akufaki ekomi moya kovanda eza te telefone kokende bamama baplante kokatana epuis bato yango bazokanga komanda matie butu boye alali te alors mosala kanga bato bakendaka wapi après 2 jours tomona bango so libanda so baencourage bango to badécourage bango nayebi te mosala leta eza mosala nini awa tokosenga kaka na le général Silvano Kasongo oluka moyen ya korenforcer baélément awa na susiasi oyoyo pe korenforcer bango matériel po et permettre bango bayeba kotrake bana oyo mabe oyo bakoma konyoka la population po esengeli population bako kovivre na kimia tokopesa merci na commandant Mathieu Muzinga Mambu na musala kitoko ozali kosala baélément na ope biso awa tobeteli yoka mbonda. Le VGS Jemba elongo na mwana mboka Igrid mateta lisoni mobombeso ya caricature ya lelo. Likambo oyo etali kilimbo peto na ville province ya Kinshasa tokoma koloba pe toza toujours continuer koloba parce que tokoma komona ba ONG ezo ba responsabilité ya kokoma ka ba boulevard au lieu que ba rétrocession ekitelaka ba bourgmestre pour basala ka misala ba travailler en collaboration avec ba chef du quartier et ba chef de rue mais mingi tokoma komona ka ba konzi ya ville province ya Kinshasa le ba ministre ba député bangonde ba créer ba ONG bango et comment ko zo ba mbongo po esaka musala ko sala kilimbo peto na ville province ya Kinshasa mais misala ngo pe mingi ezali kaka na ba boulevard yango honorable tobengaka honorable apoye apostile ba mandat ndenge na ndenge azwate mais atikala kaka na ye kosala ba constat ndenge nini mboka ya Congo ezali kotambwisama ya lelo abeti lisolo nini honorable toujours na ba ronde mais amoni nini mais pas normal ça moto ya ONG mais azoboka basalite na caniveau papa batieli biso ba poubelle te nasala nini nakobwaka kaka awa ONG ya célébrité kilimbo peto ezali maboko na bino bongisa musala idéologie ekende liboso yango wana tolobaka misala misusu eboyi kopesa ba ONG oyo bazosala misala malonga po mingi ya ba ONG bimena na ville province ya Kinshasa ekoma nango kaka lokoso ya mbongo bazwaka bambongo me misala balonga kutu esalama te bongo baeffectif okomona kaka bazwaka ba ONG ba 500 personnes mais sur le télé kaka 10, 20, 15 personnes kutu musala balonga mpe esalamaka nango te yango bakalifa ezotonda mone honorable aleli awa tokosenga na mwana mboka Jachiningo Bilambaka mpe Gérard Kokomulumba bobongisa misala na bino botana likama ba ONG oyo madame kutu ezokata maboko ba bourgmestre po ezali na kutu bia ya boye vraiment pasi pe mwa Kinshasa toyebite na cadre page rose ya boye bakembonda ekolo ezo souhaiter basi ya kolanda biso uto e bandele peto comme na suka merci na bino bandeko obo mesala ko s'abonner massivement pe bon continuer encore ko partager journal na biso partout est-ce que bandeko bazali po s'abonner et belé de manière que tozo mapapu ya ko sala musala kitoko merci à équipe technique oba accompagner kinga mais bon continuer toujours ko benga biso ba reportage la mino to ko sala avec un parti peu idéologie merci ma ponji tobe merci la chef Olivier Ngawala pe merci bandeko to mesala ko landa biso ngala bino to kutana prochainement sur Ikolo Yesu azongite.